Bonsoir. Magazine Nouvelle Tendance Tabino Yango et Bandi. La magazine na biso mokolo bwa lelo na immeuble o eziki na limete batu bakufi epesi penza passe. Nzambe na ngai nzambe batu baza na kati. Nzambe. Oh, bozali komona boye ezali na incendie oyo esalami na immeuble ya sénateur Fleury Tumba na 8e rue limete industriel. Likambo ya kokamwa immeuble eziki selon information tozi sur place cause ya moto oyo yebani te soki pe bougie soki pe zalaki mbabola toyebi te. Immeuble mobimba eziki esali pasi mingi pe mawa komona batu kokufa boye ko perdre biloko na bango ya valeur. Kasi selon information tozi sur place sénateur avandaki na famille na ye na ndaku tangu moto ebandi aluki na kobikisa bana na ye mais malgré moto elekaki makasi akoki kosechape te sénateur akufi. Esali pasi esali mawa komona batu ko perdre vie na bango likolo ya moto oyo esiki euti eyebani te. Esali pasi pe mawa en tout cas toko interpeller batu oyo balinga kopelisa babougie balmet to ko brancher biloko lokola ba région na ba faire bon luka moyen ko débrancher yango avant bobima to avant bolala po makambo ya boye esali pasi mingi biloko wana nde kozaka mingi ba incendie na bandaku tala neti likambo yo sénateur akufi e bongo so abikisa ki bana te bango nyoso balinga ki bakende na moto esali pasi pe mawa sénateur repose en paix. Mbula o ebeti mercredi 22 février esali ba dégâts Kinshasa et comme na fleuve Congo. Yango na Kinshasa toyebi te soki ekoma nini likambo ya kodinda ekoma lokola monotonie. Donc soki mbula ebeti ekipaka lisusu place te. Donc esika nyonso oza yebake okodinda ata Titanic edinda boye te po deke Kinshasa ekoma kodinda ekomi kosukisa biso mayele. Jour mususu okolala kaka boye olamuki ndaku no likola mai yo wana zotepa tepa deja ozokatsa braza ekomi lika mususu. Donc soka mbula ebeti ata ya matanga okomona kaka mai etondi na mbula oyo ebeti mercredi 22 février 2023. Donc ebeti nango ya makasi te ndenge esalaka mais botala bino moko awa tozali na DGC mai etondi ndenge kaka bozali komona boye DGC ekomi nango fleuve Congo. Awa avant leka il faut ça na boatu to oza na kano rapide po na makolo oko nanje ndenge bananja na piscine ndenge kaka bozali komona mai etondi ekoteli bato ba maison makadam kutu ezomona na te tolongwa wana topusani toye ti liboso pa di peuple botela bino moko awa to na kata Transco mais Transco edindi nango ba pine ezomona susu te chauffeur azomona susu nzela te. En tout cas na Kinshasa makambo si makambo tosukaki wana te toye ti awa na pompage botela bino moko mai etondi na ndenge kosakana te nzela eza lisusu te ekomi système ya mkongo 500 mkongo 1000 francs ndenge kaka ozo peze yoka yo moko 500 mkongo. Zola kisake opération kini bopeto toyebi te soki toloba nini po à tout le temps soki mbule beti mai ezo tonda nango partout tozeyeba te ezaka ba caniveau to ezo senga nini moto tuni bakonzi ya mboka bino moko bomonaka to bomonaka te po degré mai ezo tonda na bacoin soki mbule beti oyo toyebi te soki tobenga ngo susu nini bobwaka mwa lisusu s'il vous plaît po degré bambule ezoya nayebi te nzambe pasi botala bino moko kaka na dossier ya mbula wana route matadi ebukani nango lisusu kokama population elemi.
yango route mataliki bala ezosenga bala musabako koto nini po mikolo eleki ebukanaka bakonzi baya babanda kobongisa ebukani lisusu bakonzi bayaki lisusu kobongisa donc o ezali lokola troisième fois ezobukana kaka ndenge kaka bomoni mbula o euti kobeta mercredi 22 février 2023 esali lisusu badega na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bomoni tellement pression ya mai elekaki population efandi kaka boye bayoka kaka ebandi kobukana mabele ekomi kokita ecrée lisusu mama na érosion donc population ekomi lisusu na difficulté ya koleka makasi epesi mbutu na nzela mikolo koto oyo soki olemba na yo fanda epa na bino po oyo te ekomi likambo mosusu. En tout cas, population ya Kotoyo esengi na bakonzi ya mboka balandela na lombango misala Kotoyo po na niveau insécurité ekomi okosutuka moko mosusu mataliki bala elongwe na carte géographique ya RDC. Mbula kaka moko tala ndenge sali ebongo oyo ekoya liboso ekozala pasi. Tolakisaki bino accident monene esalamaki na nzela ya Chikapa nzoka kokamu artiste monene toyebi na nkombo ya Antoine Tendaye azalaki na kati. Mikolo eleki tolakisaki bino accident de circulation grave oyo esalemaki na route ya Mbujimai epesaki pasi makasi kasi na yango nzoka parmi bato oyo bakufaki baretrouvaki corps ya ndeko moko artiste monene na kombo ya Tendai oyo aperdaki vie na ye na accident wana aevolue mingi na communauté adventiste atiki biso abandaki kokende Kasai oriental nde akutanaki na Salamo susu ejalite kaka kokumisa nzambe butumbe moi basala fina na bakelu babatelemi balobi ete ojali nzambe basala fina na bakelu. Antoine Tendai tokobana kokanisa yo ata na mungongo na yo kende malamu bakendaki na bulu ya kozwa formation na armée bakomi kuna bakomi na bango kolinga mibali bazwi bazemi babengani bango kokamu bakendaki formation bana basi osomona boye na centre militaire ya Kitona ndenge ka bozomona bango boye ndenge zalaka keno mwana mwasi asigné na ye akota armée akoti na sélection bazue na avion tina Kitone wo babandi formation ndenge zalaka kaka ekoma na mikolo nzuka nde babane kosala bango kikapuba donc bakoma mingando ça veut dire bakomaki na bango bandumba bango basalaka ndenge nini bakoma kolinga na bango na kati awa basalaka susu basoda te baelaki su formation te bakoma komela masanga bazalaka su basoda te musala baelaki esalamaka lisusu te bakoma na bango kosala oyo balingi ndenge kaka ezalaka bakomanda supreme ya awa babandi kosala ba recherche bazolandela bango batala moko na ngambu akomi kobwaka soyi premier jour abwaki soyi deuxième jour abwaki soyi bakomi kolandela ye ti baye kodécouvrir ke non asa na zemi soki mpe ya nani eyebani te balandeli bango nyonso basangisi bango balobi bino moye tokontinue bino awa ezali lisusu te tozorefule bino bozonga esika bouti boyoka eloko oyo Yo, bandolo wala na shamizi wana. Yo, yami bale yo, mata. Allez, montez. Vamos a la foto, Nani, prends-moi tout ce soir. Je suis à mon bureau de
En tout cas, makambo beza normal te. Moi na moi si o continue ki soda o sali mabete. Po eza musala o signé po o servir nation. Mais yo oye awa o tiki formation elaki o continue komi manzoli nzonzo o komi no kapuba o sala makambo oyo o elaki te o nyoso eza ko pesa bakonzi pasi. Po na makambo boye ezo pesa soni on dirait balandela kabino te. OK, balandela bino très bien, mais o elaki no mission mususu bakonzi to pesi bino longonya po makambo boye eza makambo ko encourager te. Soda azalaka na discipline, soda fo ato sa mibeko oyo na ebite bozo ngaka awa soki bo sala cop nini bino moka boyebi est normal te. Yo, diga makelele. Yo, bandolo wala na chemise wana. Ayebani na kombo ya Petit Kabulo bakosa biso kakenda poto kotanga nzoka ndakenda na ete ba bandona na bango ye kokamba. Au tribune, les chefs de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Wamurumba, qui vient de comprendre par le directeur cabinet Vital Kamere, Léopold Libéria, pour tout trésor ni longue passé de cette tribu Bakambu, enroulé, c'est le but. Pap sala ozonga ko kende na yo to bosanaki ko funda ba dossier ezebele oyo to bosanaki ko pesa yo rapport neti mwana mobali oyo tozasir ba tunyonso ba ebiye ba bengaka ye Petit Kabulo a circulé trop na ba réseaux sociaux na ba commentaire ni asalaka ya ba match ndenge kaka réseaux sociaux salaka songi ba sepelaki na ye ba bengisaki ye na RTNC mutu nyonso amonaki ye ndenge aleri na RTNC bakumisaki ye pe asalaki mwa ba commentaire ba match na RTNC en direct après mikolo information bimaki ke Petit Kabulo il faut bazoye en charge ndenge azabu ya zama yele batangisa ye soit batinye na poto akende kotanga suka sisi classe azonga akoma journaliste mboka na biso a servir mboka kasi après un temps mwana oyo Petit Kabulo abanaki komona na tusu te biso na soto yebike akenda poto nzokande 20 mavuba selon information tozui et pa na ye moko nzokande ba pesa kaka $20 wana afude na ka transport azonge pa na bango nzokande kaka selon information ye moko Petit Kabulo alobike ba pesa ka bourse donc nenga saboy faka kende kotanga ba beta ye détournement bourse isike kenda a éviter après Petit Kabulo abungi na circulation ndeka toyebaki a voyager OK azonge pa na bango sangone pe bunga ayoka na susute yokaye. Oui, tant tokotana papa Kabulo ayesanga ndele kende kotanga au ko yaso de yo aussi lisi kotanga nde bakoya ko nomeo ponde ozabu e moye ko simba te conseil apesaka na tanga soki nde na 6 classe nde na kena RTNC. Bon, numéro bien sûr apesanga mais numéro eleka lisute na bité soki a changer numéro. Nyonso baloba ke na kene Europe na kene Genève na ketanga ezana ngo ba détourner ngonde ezaki prévu na kende na Genève mais ba détourner na ebite na lobite ya pesa ngo mutu na ebite so ba pesa mutu so pe balia mbongo wana nde na ebite nazo senga kana bato ya bonne volonté bato boluka kosunga bosunga na tanga. En tout cas makambo boye ezo pesa pasi ezo pesa pe somo po na mboka na biso to ebite soki to bando benga ngonini suivi ezalaka te to ezalaka nokaka kimute mabe mwana yo Petit Kabulo mutu nyonso a féliciter bozo epe boche na ba TV bolekisa mwana batu ke na boule akokende poto boropesa e bourse OK fin ta mavuba azwa na eloko te eloko kaka zwa comme richesse ezalaka $20 a pamba oyo afutelaka transport ti epa na bango wo donc Petit Kabulo atikala na ndeke akomaka kotambola boye aza sune siro kinete po espoir na nyonso ezalaki na président FIFA ndenge apesaki e bourse po a voyager akende kotanga bakonza mboka makambo boye ezopesa pasi ezopesa pe somo ngebe. François Kabulo, vous êtes à la pelouse internationale des martyrs avec Pan Délivrance. Dis-nous, quelle est l'ambiance qui règne à la pelouse internationale des martyrs? François Kabulo, Mwana Kabulo.
Ah oui, nous se rappelons ici à la pelouse internationale des martyrs, le stade est rempli. Oh là là, plus de 80 000 places pour la République démocratique du Congo. Mais la FIFA qui avait décidé 30 000 pour le coronavirus. Je me rappelle bien une très belle match ce soir. Ah là là, si mon ami Fouassa, il était là, que son âme repose en paix. Et c'est parti par les Congolais, c'est Triki Bakambu. Ah, petit Kaboulou, Tikaka Nyoso, na maboko nzambe. Po, oyo, yezangisa biso na maluba. Normal te. Kuluna na Kinshasa ekomi likambo mosusu ba américain na barab babunani bakati motoloboko botala. Mobange na baston bozali komona oyo ezali na bitumba ya bakuluna. Tozali awa na commune ya Masina Petro Congo. Baya o bozali komona oyo ezali nde bayanki ya deka, c'est-à-dire barab na ba américain. Rakini ya munene kota balapa malai muninga ayokende na ka muninga te. Américain moko afandaki na yete o akota na ka barab akota kate Q akoti. Ba visionnaire, c'est-à-dire ba monnaie inter baya batikela kutu etante bayela ye show balanda ye basasa sasa lokola mbolongo na nzungu loboko bakata te kek bakati barabi pe kotela bango bayoka sango kende kona bango bakata ya ndenga kosakana te non babimela bango moto gashi bagar ya kosakana te bitumba etokaki jour wana ezalaki somo epesi pasi pe mawa bakati loboko wa mutu batu balela loboko wa mutu bakati loboko wa mutu bakati loboko wa mutu en tout cas toleli tosangi na bakonzi batala likambo ya bakuluna oyo po boye eza pasi mingi insécurité ezokoba kaka na Masina awe wana ba roulage bazoyokana te soki roulage akangi wewa kombe banimba na moko totala mutu oyo bozali komona ezali nango bitumba ya bakuluna te kasi ezali nde simba benda entre wewa na policier tozali awa na kitamba magasin monta oyo bozali komona boye atelemaki na ye na parking mbala moko bouf tomona kaka boye policier moko abimeli ye o kita na moto pesa contact wewa pa lobi na kopesa contact ta na kokita pe na moto te compréhension ekoti entre wewa na policier wewa pa lobi chaja na kotika moto te bobo mangai bomema ngesika bokomema yoka communication oyo kaka seri kaka boye kongolo kwa unekete na mboka na ye kaka boye soka uti musika batie bango awa bayena loyenye en tout cas makambo ya boye eza normal te po ba roulage musala na bino ezalaka kokanga mituka to kokanga ba moto kasi na Kinshasa ekoma nango le contraire donc po roulage akanga mutuka ye akoma na ye kokanga bawewa ngo pe bakoma na bango teti soki bakangi ye olie akende na malembe ye pa na ye malembe kutu ezalaka te ekokoma nde bibotu entre wewa na policier yango tosengi na bino pe bandeko apesa soki bokangi wewa bomema ye malembe brutalité te po mokulu mususu tokoyoka babibotu bino pe bandeko ba chauffeur soki bakangi yo kende na malembe soki esengi kofuta mpaku futa amandi na yo bima na malembe po ya normal te bino pe bandeko ba chauffeur soki bakangi yo kende kaka na malembe soki kofuta mani futa mani na yo batika yo kei po na brutalité boye pe makambo boye eza normal te bakangi le 3 petits ninja bakulu na minene na njili babengaka bango les 3 petits ninja bana mibale omoni boye baza misatu bango babundaka kaka bango misatu soki muninga moko afongoli lidusu okomona le reste ede baye bakoti basala opération
oya liboso kombo na ye maître Bouchou ye aza colonel ya ekiri ngubu oyo mususu deja basirnoma ye bamatisa deja grade na baélection basalaka ye akoma gouverneur kombo na ye gouverneur soloka ye nde mutu agouvernaka gouvernement na bango bakuluna oyo na mupanzi ndenge kaka bamatisaka bagrade ye akoma deja maréchal. Donc, maréchal, c'est que déjà, à Mataba grade. Donc, à l'ongwa déjà capitaine, à l'ongwa déjà colonel, à l'ongwa gouverneur, à Koma, Likolo, y'a bien raillé, maréchal. Ba outi kokanga bango, ndenga basala opération na bango, ba che bango maboko, ba yena bango a. Musala na bango, ezalaka, kotungisa population, kocha population, mal à l'aise. Donc, kokata, kobotola, koboma. Ndenge bazali boye, bazana barando kosakanate. Donc, ndenge ka ba mesana, les trois petits ninjas, bazocha désordre na niveau kosakanate na secteur oyo. Ba banaka kobunda, netika les trois petits ninjas, ndenge totala na film, la police, eye, eche bango maboko. Eye na bango awa, bien instrument na bango, tala ndenge bazobeta beta misu, yoka communication. Ngai ngane na we na bula na nga na sala na mabete nga bula na bakanga nga libosa konti. Babenga kabango les trois petits ninjas bana mibale omoni boye basa misatu bango babundaka kaka bango misatu soki muninga moko afongoli lidusu okomona le reste aide baye bakoti basala opération oya liboso kombo na ye maître Bouchou ye aza colonel ya ekiri ngubu oyo mususu deja basirnoma ye bamatisa deja grade na baélection basalaka ye akoma gouverneur kombo na ye gouverneur soloka ye nde mutu agouvernaka gouvernement na bango bakuluna oyo na mupanzi ndenge kaka bamatisaka bagrade ye akoma deja maréchal. Donc, maréchal, c'est que déjà, à Mataba grade. Donc, à l'ongwa déjà capitaine, à l'ongwa déjà colonel, à l'ongwa gouverneur, à Koma, Likolo, y'a bien raillé, maréchal. Ba outi kokanga bango, ndenga basala opération na bango, ba che bango maboko, ba yena bango a. Musala na bango, ezalaka, kotungisa population, kocha population, mal à l'aise. Donc, kokata, kobotola, koboma. Ndenge bazali boye, bazana barando kosakanate. Donc, ndenge ka ba mesana, les trois petits ninjas, bazocha désordre na niveau kosakanate na secteur oyo. Ba banaka kobunda, netika les trois petits ninjas, ndenge totala na film, la police, eye, eche bango maboko. Eye na bango awa, bien instrument na bango, tala ndenge bazobeta beta misu, yoka communication. Ngai ngane na we na bula na nga na sala na mabete nga bula na bakanga nga libosa conteneur apena moto na nga bato libéra ngo kaming te bimika boye ko bakanga personne eba ikena zaki muta mabe mais libosa conteneur à la police na nga na yate tozali ba masa to ando vanda place moko type barankini pe ko ta bana 2 na 3 ngai na zaka roi bana 3 ton na musa na mitrai ali babuki nga peta ki roi su wate roi comment mutu mususu ouais comment moquer la minute passe à attendre un voyage qui m'a banda basale ba action na bango ada ko royaume to ala na so click kolata esili na ngomiso ko ba yanki nga ko na ko bula so to double vigilance ko la nisama ba instruction o ba konzi ba pesa ki to parade na des résultats yango kaka lobi wana ko la nisama pe lo lenge commandant commissariat na biso lobaki major na lwango na nzela ya ba tourner na ba patrouille kaka ndenge to double ki vigilance na biso wana ndembu manango yango yo ya ba malfrat oyo bazali koyoka te bazali koluka ko inquiéter population na balolenge nyonso balingi na biso pe tozo double vigilance to kola la pété en tout cas ezopesa pasi komona ba jeune boye bozami pe ba boga soki okati suki ko mapela miso batu soit soki oponyo ta musala verni to chaka cirage kozama mbongo osungi libota pe obongisi vina yo mais bino bo préféré na bino kaka bo sala musala kikuluna oyo bo kataka batu na butu yango to sengi na ba konta la police ba to boye fo bolangela bango makasi justice asala musala na ye bakende esike sengi bazonga lisusu te po bakobana ko continuer ko chaka population mal à l'aise. Voilà, tokomi na suka ya magazine na bino bolinga kolanda nouvelle tendance ezalaki wa bino divini funga tika topesa mbote na le 2 fois patron Alain Dele pe na équipe nyonso ya nouvelle tendance botika la malamu. Tout est là.
Tokomi na suka ya magazine na bino bolinga kolanda nouvelle tendance télévisée ezalaki wapi? Nouvelle tendance. Tokomi na suka ya magazine na bino bolinga kolanda nouvelle tendance mag ezalaki wapi bino Divine Ifunga. Omoni soko calé, hein, tala soko calé. La avec lui, vous savez ça. Comme une souka ya magazine na bino bolunga kolanda nouvelle tendance. Oui, que parce que vous êtes tout le temps Eric. Ça va rendre ça. Ça le numéro 1, le numéro 1. La nouvelle tendance. Et dépend de nous ça dans les défauts patron à l'un des l'équipe rédactionnelle il y a une nouvelle tendance. Botika malamu ça ka boum. Tika to pesa mbote na le 2 fois patron Alain Dala patron. Alain Dele. Ça nous occupe maman t'es mi toki.